pour comment on a un peu fou. Moi bagan to longoli parce que nandenge zo tendele bien te. Ya ba biso photo protéger ba. Ennemi yango bwana ngona sila ya ndenge ni yena mabonde libino bozo silisa kaka mutu nyoso kozala mutasila pa bolinga bomoni c'est passe. Est-ce que c'est vrai aussi les Japon na bongo? Ah non, c'est que les Japon na bongo, je ne mâche pas les mots, je te dis la vérité. Tous les abakouk du monde nazo insister na oloba. Pardon skani so bozali. Boye ba question ki lelo ya Gabi azali victime ya makambo ekomi. C'est parce qu'elle a tourné na FB. Tina yebi sa ba voice na vie lelo na tango na oya kaka awa. Oh. Na ki mawa na mutema. N'est-ce pas monsieur tambolinga na misu? Nazana ba voice. Nazana ba voice awa na téléphone na ngai. Ba voice nani? Oh. On a quand tu m'as vu Gabi. Oh là là, courage MK. Courage. Oui que ya Gabi za mutu na mais c'est fini courage. En fait, tu es Gabi parce qu'il a joué. Parce qu'elle a joué chez SB. C'est ça audio hein? To banda pena ne bandeni. Ba comédie ba ligne ya Gabi. Certains comédies, ba comédie non c'est. C'est Yaya premier degré. Ah non, mais c'est pas possible, les gens sont méchants. Yaya nanga c'est presque. Vraiment. Ils ont été en makambo mususu ba tu comprendre ndenge na so vanda. Ils ont été en makambo mususu. Oui, il y a un problème na bouille. Hypocrisie l'équipe m'a cassé na théâtre. Hypocrisie déjà. Na ba mususu ba ko benganga nazoya bana mo ba vandi ba ko kino kendete. Qui m'a d'ordre. Il était là partout. Toi si là, toi belle vie et bakami belé ma sala ma makita ona nini bona yo c'est cela. On a ngana monanga pokata na bino pokata na bino mambongo mana ngana tina na mute ibulu mo mana ngana tina na mute ibulu mo ko pekisa teke na sala yana bisono achaka asengi pe mo contribuer l'été voilà mbawa moko Gabi alamuki ala sali voice aisi bango azana besoin ya contribution na bango bato bapesa mbongo na bango basa nini bazongisela bango voilà po bakite po bamoni ki batie ya kombo Gabi ya matanga basaita kobinganga ozomona donc mawa tapinda mama to pato bakata pinda balungula kombo nga balungula bazongise bato basibatiaki bazongisa mabongo na bango na lingi te pe bazongisela bango ka bazongisa mabongo na bango vraiment ba force na to tinda tiango na groupe acteur ba comédien ba tourner na famille boma piu kite ba pesi ba mo d'ordre bamubabi ke ya Gabi balingi ya Gabi bulu babeke ya Gabi ndaza wana apesa tanda za bako et bien loba ye mona ngasila alors comme za bongo makambo ya Gabi bango ba ko s'intégrer. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa le kumu. Robe bois qui moi si bon. Moi ça longwa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso.
olingi ya boy kaka yo olingi o ezoleka kaka yo olingi pe eza na ngambo ka yo misusu pe ezo ya lisusu donc bongama zala bien eza pe na prix moko très abordable biso tolinga kozala ba femme respectueuse yango tolataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo fazala na ekenge mwasi yo alata kitoko yende mwasi bapesaka lokumu ya solo mama ya Congo to pe mwasi ya Congo azali mwasi ya lokumu il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso olati tunique de gloire na yo soko lati yango na tala ok bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so polingi pas passer moi tourna papa moi suki ya maboko bwaki moi perruque na ngai boye moi perruque ya mulai kande yo moko olinga otiango esalaka moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungu eza makasi moto le bilamba olata yango ta mpepe ndenge mimango ta mpepe ndenge mimango mpepe ndenge mimango elemba oyebi yango yango yo donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga totindeli tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'un mot hésiter même pas un peu. Très cher ami fidèle internaute de Nouchka TV officiel et aussi MK TV Yokani Bozarebe la Rota Labiso en tout cas merci beaucoup de la fidélité qu'on fait pour Sarabiso qui mérite na katsa mabota na bino et merci aux for partenaire fait chaîne Nabiso man nous chami Simoté Maradona Amici et à tous ceux qui nous soutiennent Jeanne Maton de Moté ma papa Nabiso Martin Bokoto Marie Jidi Kael Bozarebe la Rota Labiso Mbeko ambassadeur qui Jabeko pe client spécial Biso Azali voilà on est là l'actualité nous oblige on MK la musinga mbang ça yaka pena mambo Azali Nabino nde natika chemise nanga to bino to ya to meke pe ko analyser par rapport à mamu zoli ka sur la toile webi monde maboge marambo zanga kapena en tout cas bandeko bokota biso na MK TV et puis na Nouchka télévision boza pena bakiti bo fanda po mamu so la pena zali na MK Mireille Kanina yé dans l'ensemble ndependa to ça ba analyser bien c'est ça biso Jack Kanangila maele so go pe ça MK ba parler ba mona Mireille MK bonjour Daleli Oleli Daleli makasi ni sous choc je suis très choqué aujourd'hui ah bon donc voilà votre volume ça m'a pour vraiment on a un peu cru moi bagan to longoli parce que na ndenge zo kendele bien te ya ba biso photo protéger bango vraiment donc na ndenge ndé pena yeli pena na ndenge voilà sinon boni non santé musala ça va ouais santé ça va nzambeka ndé to yokane ki azo sala sali lisusu to bakisaka na livre ba témoignage ma nzamba osa la biso ngo bien kitoko makasi on to pese merci voilà dans l'ensemble lelo théâtre ça va pas ça va pas même pas na ba côté nyonso OK parce que il faut toyer belo moko MK matia ma voix il faut toyer belo moko OK na vinde to zala raboye to zala ben compréhension zala kaka ngano pe to ko ça une incompréhension to ça déjà te sala man pe déjà mais comme babiso na ko yinana te OK jamais na ko zora kiti na vandi soko za pena vrai na mutu jamais na ko zora kiti na vandi lisasa OK jamais na kozona ke la kwa moko bona ici bato bosala sasa boyete pona moni bien moko sasa ata tozo yo kanate ata tozo na moins incompréhension par rapport à na biso ngana ko ke bomote quelque part jamais je ne le ferai jamais so na moni yo kana avantage na ko appuyer muta sa ela wango na oyate na kata yango mais c'est que comme na bandenga ba coterie no lenge ekendele wana c'est pas bon OK to wana milieu wana to imam ndenge eleka voilà lelo dans ndenge monde ngo comme kinelo est-ce que biso to tcha ba comédien na ba problème to bongo ba ça donne ba problème na bango bango ne ba pesa ba problème na bango ce sont des comédiens qui nous emmènent leurs problèmes mais to mo na ba fan na bango ba ke biso to tcha jamais c'est faux Dis toi reposer ma question par rapport à ce qui se dit tout bas. OK. Vous comprendre. Déjà entre bango to yebi ke likamoko boezali, biso ba benga biso ba fouilleur des informations. To ke ne ko fouiner to luka information to yenango to tuni yo pesi réponse. Est-ce que réponse muta pesa biso na plateau biso muto pesa kayango? Vraiment. Non. Ni te reposer que ce soit le problème ezate, to insister le problème ezate, to tikit. Voilà. Mais so biso to lobby, to yebi ke likambo eza wana tanto tuti et tout est kota, et lobby nango etekiam. To sa robone. Toyoki kaka bino pe boyoki kuna na ndako pe mimi biso ndenge mema biso wana et puis bango pe conflit mati lisusu et biso pe so il faut to le to le pe kaka ngata conflit na bango lelo ozomona comment ils ont mataka tout ce qui ils ont mataka ka po comme na kieto na mutema mabe et batu bazalaka ata ba maman mabele ba maman nani bazala pe na ba incompréhension incompréhension c'est une chose mais ko yina na pe zelo ko mususu batu ba ko za na incompréhension ba ko yina na te tant to ça même métier to ko za na incompréhension moko par rapport eloko moko botie biso d'accord te mais ko mema ngai te na bandulu ko salo mabe na bana ko luka ko nuire yo tina yebisa ba voice na zui lelo na tango na oya kaka awa oh na ki mawa na mutema na iso ma miso tamboli nga na misu na ba voice nazana ba voice awa na téléphone na ngai ba voice nani oh ba groupe en temps basala ba te batu ba komela biso kaka batu balingi ba nuire ya gabi ah bon
wana pe na oza d'accord te po nga na sala ka bémission na Gabi na mona Gabi pesa finga mutu te na mona te na mona pesa finga mutu na pesa kosela mutu dikamu na mona on peut dire que la vérité à Gabi dérangera pas tout. Oui, et dérangera bango on s'en fout. Quand c'est une vérité, c'est une vérité. Hein? Olingi n'a pas sa vérité à cause ça. Olingi Gabi n'a pas sa vérité à cause ça, c'est ce que vous voulez. Non, après Borolobani. Mais c'est de l'hypocrisie parce que ça n'a même na batu oyo. Baza la rapena ya Gabi ba seki saka épée. Mais ma ambassadeur na kati groupe on c'est mawayable. Le bi nango ba français. OK. Eza mawa pe mawa makasi lisusu. Tokoyoka ba voix histoire avancer kaka. Mais na ko comprendre. Léon attend na mon maman Thérèse. Ninga oloba. Tu sens la rage à Zanangoana. Vous comprenez que ça ne va pas. Ça ne va pas dans le milieu du théâtre, ça ne va pas. C'est que poison pendait comme il pendait à solo. OK. Parce que Moutaro Bomayo, Arbomoka na poison té, ana bandenge bela ko Bomayo. Na tango ça, na le bango chaque jour ngai, na ko bossa na té mutu oyo. Pendant que je suis à genoux, na obelisa moi na mutabetinga ku. Na bossa na kete na vie mobimba. OK. Et ça ndenge mo na repena ka perdre ya na yebato ba bete makofi, ba ba ka hôtel ma mukomoko. Po tika la kala matanga té. Bill était là partout. Oui, okay. Mais elle a su autant que ça la pratique ne m'a que tant que yo à genoux tant que sangane la yo okanga motema. Est-ce que peut dire guerre eza lelo yo base nango eza ko bota ma sila na Bellevue? Non, eza ko bota ma sila na Bellevue te. Nga na ko comprendre. Oui oui, eza peut quelque part wana mais yango na singana na baba kouk nyonso. On doit soutenir ya Gabi. À tous les abakouk du monde. Nazo insister na oloba pardon sikani so bozali boyeba que soki lelo ya Gabi azali victime ya makambo ekomi c'est parce qu'elle a tourné na SB ennemi yango boyana ngona sila ya ndenge nini ye na mabonde libino bozo silisa kaka mutu nyonso kozala mutasi la femme bolinga bomoni c'est passé. Est-ce que c'est vrai aussi eza pona bongo? Non, c'est que eza pona bongo, je ne mâche pas le mot, je te dis la vérité. On veut tuer ya Gabi parce qu'il a joué, parce qu'elle a joué chez SB. Parce qu'on reconnaître, si on a quelqu'un qui parle à Yosso, on a reconnaître. Le fait qu'on reconnaître, on va s'engager pour ça, on va pourquoi? On n'a pas poussé à Gabi à Tikasila. Oui, si on veut te donner une leçon, on te dit que non, tu remontes, ça va pas si n'attends aux autres na matanga na. C'est pour que quand tu vas te lever là-bas, na moni ambassi la penane, n'engue ba kende linga yangote, c'est ça. Les gens se mettent ensemble pour détruire une personne qui est en deuil. Ah na matanga yaya. C'est très cher. Donc ah bon ici, premier degré yaya na ye. Comment votre cause a cruel jusqu'à ce point? Deux à la série, comment votre cause a cruel tina point one. On a lancé pendant message na babako pignonso. Ce qui matanga o quand ya Gabi longo na ya lobi ki ba pesa ye lokote. Ah oui. Oui. Toyoka ba audio. Odi to kede na audio to matana misusu. To ke non na. Donc quand ninga lobi wala baba kukunde biso photo sala wana. Lelo kana lelo ka to ke pa ya Gabi to sisia. Soto longwa. Soto longwa to ke pa ya Gabi. Voilà. Il faut te fortifier, il faut to ko tika ete ba beta ma kofi bongo ya Gabi yo ka pasi ba c'est pas total. Na ba ninga ni ya théâtre, ils vont venir nous dire que biso to kabola bango. Pour bateau nyonso ba longo na kati ya groupe wana, ba sa ba camarade ba solidaire Gabi. Ya Gabi sala bango ni. Personnellement, c'est la bangouni. Mais l'engagement de Thérèsia a bimisi na émission, a bien kalaminte toyeba. Nous avons bon matériel, ndokia. Toyeba yango malam. Toyeba on a évité ce que toyeba yango. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait à Gabi, tu dois comprendre qui est qui. Banani basanga na rapport basala batu mabe. Tu dois mona ngoti banani basanga na basa. Yo do mona bi au moins da ba cook, mutu mo pas jouer quelque part. Batu ba yo côté là ba problème. On n'a jamais fait ça. To sala yango te. OK. To sala ka yango te. Que mutu pas jouer quelque part. To sali nini? Yango monaka. Biso ne to sala ka boy. Au moins la ba michu ba okende partout ba ke jouer. Déjà mon amam ça c'est le problème. Moi ça artiste ya mboka. Na pas artiste ba komi ya batu privé. Kasi on a tuni to monaka michu akeko jouer libanda. Bon mona makamba o sala na kati internet micro na Jérémy ainsi de suite. Mais to mona na Comment bengi yete mo yate ko bengi yete ba benga epete mais est-ce que benga to ko benga lingi te mais biso to relax bon ke bana na bana ba mutu nini ya zara na Bella télévision bino déjà bo benga na SB oh mutu ya nini fa na Bella télévision parce que ba déjà ba na Bella télévision ba na position na bango je veux dire clairement ba na position na bango déjà on ngai pona benga yo de nan na bengi yote au proclamer déjà que ngana bengi yote ba biso na ba bengi yote ko wela ko ndima ta zela ba benga o tena ba benga to nda ko loba ngai kutu ane na uta ke papa Godé mabana zalaki ana plateau na biso nyonso alobi ake ngai artiste batu nyonso est-ce que photo silikela bo mona ba ku ka sama maninga
po papa Goda lobi que non bon ce que ça papa Goda kana jouer na bela ce que na plateau lobi bongo a comme un problème mais likambo a bloquer ka pe bateau MK et ko lobama trop nani to sala mission na Ange Maïcha notamment lo ba bloquer ba bloquer pas nani bloquer bateau ba bloquer pas nani solo ko bet ko en fait solo nani a bloquer po nga pe na bloquer ba tu pipe aller là on a télévision mais quand tu passes à la télévision tu me manques du respect na bloquer yo na ko bloquer yo lisusu mais maman top cap pour pesi et Thérèse cap pour pesi maman top conseil parce que maman de et ça veut dire au moni il faut qu'on se la gana ça va manquer au respect ça c'est autre chose ça va c'est le mot à bien là c'est autre chose mais ma maman Thérèse alobaki na télévision alobaki mabeta ngai ne na zabo pour na respect ya yo na ko permettre venir manquer au respect tout à fait jamais de la vie biso to banda ko la soko manquer papa va voisin respect va beta yo réglementairement il faut papa na ko ba c'est papa yaka ba télévision na papa na o gifler yo ce ko bisinga papa pardon papa na pas na oyo ya pani pona mwana na yeba que papa nyonso mokila papa na très bien siko yo comment se fait-il que yo za maman ozi okoti bitumba ya mwana na zo bundisa camarade no yo koti ça se fait pas ah mais oui on a tous vu ça et ce que Thérèse a voulu lui faire comprendre c'était juste de lui dire que makambo eza mwana fois senga pardon simple a senga pardon parce que sa maman l'a entêté et c'est ce que Thérèse a voulu dire na bezani jusque là to fini mutu ngane na oloba budana fini mutu na fini baguerre eza makasi na théâtre baguerre eza théâtre baguerre bête donc mutu mo kami ko disi na kata guerre moko trop bête ok comprendre na la pesi conseil par rapport à ton enfant pourquoi tu vas me faire des problèmes pour quelle raison allons voir les choses na ndenge matanga ya Gabi Kendele est-ce qu'on peut dire que ba comédie ba sunuli ya Gabi ko lunga déjà na kata groupe ndenge elle a déjà assumé donc c'est plus important pourquoi tout ça moi le quoi on va être dans c'est pas tout ça plutôt le bana que cela soit dit entre nous on va payer $1 million non attends ba sangana ba payer $1 million ba misusu ba longa ba payer $5 $10 on a pas payer ça payer $20 mais je dois 2 minutes comme ba comédie mi balé mais le souvenir ba collègue nous ça va bien quand même ça va bien mais ba balingi te ko zoate pour yebite muto ba payer mbongo na kete makamia ya memelo na kati ndako muto ka belelo na ndenga bien te ko zoate ça ko zoate babi cadeau monsieur za cadeau empoisonné est-ce qu'on peut dire 40 personnes au batikali ndepena bazana bolingo ya Gabi pe balaki si maturité kaka OK à cause de peut-être na bolingo te malaki si maturité yo quand ba situation ne ndenge za la boye yo ko accepter on pas accepter pas nécessairement c'est ça monsieur ko na accepter on a d'accord te na accepter et na voni nanga et surtout que en tant que une personne mature na moni ke mutana matanga peu importe nos différents na moni point na ça la différent on a OK na yo on a talié to fandi to soli et sini peut-être ko za la peut-être que c'est l'occasion de mettre ma soleil ma cambo zaki zone d'ombre to na kaza même si to solo on peut maman pesi dina ozomona mais Congola aza on a le baron ba mona ngo mabe mais sans blague les Congolais en nature Congolais lâche il n'arrive pas à affronter les problèmes na problème na ça on a yo ça que ça na on se plater mambo ça nga bien te préférer na kebete la jack nandeni na yo na problème na yo na bo robetela na kebetela mayele pour quelle raison parce que yo ti yo quand raison nga tanga na souffrir nga so la bongoté nga simbité na yo biso ça vraiment je suis pas d'accord avec toi parce que tu as fait ça et puis tu as avancé voilà toi mec un peu pour analyser qu'est-ce qui fait au jour d'aujourd'hui ba comédien ba quitter na groupe ya matanga pona ya Gabi motema mabe soko tuni moko na moko personnellement na sala oni na neloko sala ote. D'abord, peut-être que ça mort d'ordre, moi, va recevoir de quelqu'un ou de quelque part. Ah bon? Et oui. L'autorité. Oui. Si on a vu sur le bas, ça va tourner, ça va de tout n'amour, n'amour, tu vas aller promener à Gabi Azate. Azate. Vous comprenez? Au monde, Gabi a vendu là qui na plateau. Ok. Pour le belayer. À recevoir mot d'ordre, moi, on a un sentiment naïe, à l'ongwe na groupe. À bon, ça n'y a pas de cambrioler là, aux individuels. Mais parlons un peu présence il y a Mama Top. Nous avons guerre au Bayito au Canon ya Gabi, tout le monde a la télévision, tout s'attendait pensater à Roya. Est-ce qu'on peut dire que Mama Top pas hypocrisie, tout le monde a que bolingo ezali, bah tout le monde a rané nango ba. Ce qu'on s'allait par preuve de maturité, c'est quelque chose de très bien. Ok. La félicité. Ce qu'on s'allait par preuve de maturité, c'est quelque chose de très bien. Ok. Si on passe là hypocrisie, c'est lui seul qui sait, c'est elle seule qui sait. Si photo bah ouais pas hypocrisie. Pas nécessairement, on a le but de bon, on a dit, bah, oh, bah, c'est par preuve de maturité. Okay. Gloire à Dieu. Bah, on peut passer par amour. Gloire à Dieu. Bah, on peut passer par hypocrisie. Toko bakak. Toko audio, vite fait. Toko audio, hein? Oui. Toko banda pena ne bandeni. Puisque bah. Po passion na yoki. On senti que mutana na kolela. Ok. Alors, le bana so en kolela. Mais, bah, tu vas salir mabe.
ba comédie balingi ya Gabi te. Certains comédies ko ba comédie non sorti. OK. Aussi la bisa balinga ya Gabi. Et bongo nani? Alinga ke surtout pas jouer na SB. Ah bon? Oui. Bon ni na lobani. Na lobi ka vérité. Et c'est d'accord aussi. Ça ba commentaire vous comprendre ça audio. Ça audio. Oui. Mais poser ba question tinga na luka ka audio yo poser ba question. Eza musika tondeni. Tera on su musika tena ngo pembeni. Na supprimer. Mutatinda ki. Mutatinda ka yebani da. Et tant pe e matana obetara. Oh. Peut me taper panzango. De dépenser biso de to bimisango avant comme somme. Vous comprendre. C'est là. Il y en a longo la Bluetooth. OK, pour biso peto yo kaka. Donc mutabimisi ayebi poni abimisi. Alinga ka nuri ya Gabi. On biso to miyeli déjà. To la kisaka a renuri ete. Mais est-ce que si photo comprendre mutana bimisi poni nuri ya Gabi to ba? Oui, poni ya Gabi. Posez le ko fait ça na groupe. Ya bimisi ngo poni nuri ya Gabi. On la yeli yango déjà. Na sidi sango ngala. Et puis ya Gabi na kati audio on le moi mabel obeli mututa. Alobi ka ke ndenge bato babimi bo forcer bango te bazonga. Botika bango bakende ba mongo na bango. Bato ba ya otala ngai ba oya ngai ya kati bango ba osunga nga. C'est fini. To ka audio MK. To ba ne bandeni. Mama top bonjour koni. Mama top na ibiso il va tout ça kuna. Naza vraiment déçu, Ana matanga na felia na biso. Je crois surtout quand la minière retiré dans la privée que tu retiré pour le ballon du combo et commis à yo et yo ya ida pour faire les confrères par rapport à ndenge ba mona qui assiste à Rabat pour y senga mi mama top nda insister yango et ba tia combo na yo bona ba rapport à ndenge assiste à Rabat ou ata kambuni ni obiso pesa kambongo na yo yango to chepe to tia combo na to chelo mbongo na okaipe kuboya te na chiki yango bongo yana ngona normal parce que il était là partout yo soko chela baninga pe ba kochela yo pour ça to kina moko ka tu expliquer biso pour na musika mona yo kapena très bien te se kochela yo te kuma baniba ozomona bon après là ekoyo ka que ba quitter go na yo kikutute mutupinda yala kisinga parce na kata kubala kisinga pinda tala to ça qui na tendresse tala de battu quitter groupe oui en tant que comboté boys à la teke alobaka mingi c'est ça. Donc faut comprendre bien il y a Gabi à Oloba ils a combien d'audio ils a 4 audios toi qui déjà combien toi qui n'a qu'à moko d'accord expliquez son nom il y a liboso ya Gabi a expliquer mama top OK parce que ça na mutu aye vers hier ça fait ka mutu ya groupe OK aye wana groupe wana ezaki groupe ya Aïda ninga kufelaki grande sœur ne biso tozaki au courant et tout OK siko autant bamoni que matanga pe Gabi et coïncider juste à la fin ya matanga ya Aïda nani ba panzaki groupe T alors on continue directement au lieu de créer ce groupe mususu ba changer encore à combo mais on a vu des gens se retirer du groupe siko mutu aye ko la ya Gabi alobi tala oya se retirer là sur ma kanisa na ka obatama mais Gabi ayi bien ndesi ko azo s'adresser na mama top poza pa mama top muta insista ki na kati ya bato bazaki na groupe que par groupe oyo ole ke to boma yango to sela on kaka makambu ya Gabi to bazalaki wana makambu Aïda to continuer ka makambu ya Gabi to sala yango ndenge ezalaka nde eloko premier audio lobby regret na eza par rapport ya ndenge bato ba se retirer déjà siko apesi position na vraiment les comédiens oyo quitter il y a un problème té et ça ngé le côté bateau va quitter et ça dans le côté le bilanga pe le côté donc comme ko ba makami belé qui boy donc comme ko ça net qui créer moto asila moto belle vie et makami belé ba sala ba makita pona nini pona yo et c'est cela pona ngala monanga bokata na bino bokata bokata na bino mambongo mana ngana tina na mute ibulu mo mana ngana tina na mute ibulu mo ko pekisa teke na sala kamba yana bisono ba bana ndako ba honorable ba yo tala ngana ndako ba yo tikina na bambongo ibange ba osangsela ngambongo ba otinda ba ku pe tozali nazana ba nini ba masanga ebele ya bana matonge ya bana poto mususu tokota
osangisa bambongo na église na biso donc kosangisa bambongo eza ebele oyo ekosala teke po batateatre nde batia elengisa te nazolibisa mpe mimi en tout cas bokata mpenza bokata s'il vous plaît pardon bokata donc yaga bien leli pena ke bakata na bango yaya nanga aussi presque ezote asengi pena bakata na bango apparemment eza mimi na bité soki biza mimi ka bongo to mimi ka beya entre les deux eza moko ya ba mimi na mama top mo ba responsable na kati ya groupe wana nda sengi bango bokata na bino bokata parce que na ndenge ekendele ko mabe eza pe ka bango ka ne muté to ozela bokata na bango so ba moni ke moyen te na kozela nga ba oyo yanga ya solo po ba yeba ko sala nga quelque chose donc yango ya gabi a continuer ko lela toyoka deux derniers audios bongo to sa sous commentaire moki Akoufeli Yaya, premier degré. Vraiment. Ah non, mais c'est pas possible. Les gens sont méchants. Yaya nanga akoufi presque. Vraiment. Ils ont été en makambo mususu ba tu vas comprendre tende na so vanda. Ils ont été en makambo mususu. Donc na boyi bien ba problème na boyi hypocrisie les qui m'a cassé na théâtre. Hypocrisie penza. Na ba mususu ba ko benganga nazoya malamo ba vandi si ba ko kendete. Qui m'a d'ordre. On va savoir ko benganga. Ozomona. Donc bakata pinda mama to parto bakata pinda balungula kombo nanga balungula bazong se batu basibatiaki bazong sa bambongo na bango. Na lingi te pinda. Bazong se la bango. Bazong sa bambongo na bango. Vraiment ba force na to tinda tiango na groupe. Bazong sa bambongo na bango. En tout cas na liki ba problème te. Na kufili ya nanga na ndenge moko mabe. Voilà. Ya mutu afanda ki espace moko ya ki même pas une heure de temps mutu akufibino donc nalingi na ngai te nalingi na ngai te bakata na bango nga eloko te mbongo wana ekosala nga eloko te exactement et ça me le le pango te Libota bonjour matanga aussi comme maman top monte tant ba atideli comme maman top na privé dans ça ba vidéo ba audio atideli maman auto pa bise kende nango na groupe oche la bango bisa bango bakata parce que normalement so bazo sala cotisation il faut bima na groupe normalement donc babimisa ki ya gabi na groupe po alobi yango pe tant babimisi na groupe nde siko moya koma na groupe ezate yango bisi mama top que par rapport ba cotiser voilà après ba yeko tikela yo OK mais na kata groupe yo yo kozala te siko mama top na mimi nde baza ba responsable kuna nde siko azu atineli mama top que mama top ba audio na otinda ko tongo na groupe yebisa bango batika pardon botika bozela ngambongo wana te pona moni ndenge komeli ekomi mabe voilà balobi parce que oza muta sila muta tel yango wana yango mama top yango ya gabi alobi te mama top siko aje nango na groupe atiki yango siko na groupe nda bakisi maloba par rapport yo siko message ya mama top c'est boyoka Libota bonjour matanga Gabriel j'espère famille tout la monde qui bien makambo yo eke mabe makasi otala ba message Gabriel atindeli nga na tongo mawa moko na biso kana kati ya groupe akene kolakisa ye penza boyi akene kolakisa ye penza ndenge bato bakite na ndenge bato bazoloba abi aza nango nyonso batangeli ye na bakombo ya bato epe bazota baoloba ngo na miso ya tendresse azalaki mpe na matanga donc moto akene mpe na matanga atandeli mpe nasi moto nyonso ayoka message tendresse oyo nini Gabriel yesi tendresse nga na nga na eloko oloba te mpe obakisa te moto nyonso ayoka message ne Gabriel alobi to sala benga tendresse ezala benga tendresse na yebisa ye nani oh non ce qu'on va comment moto wana te mais au moins a confirmer biso si la meuf sa vérité pour moi bato batrata ya Gabriel nga koloba loba voilà baloba neti kakosaka makambo eza yango wana te zala benga tata mwasi yamba pardon yamba kosala boye te tata mwasi napesi yo mbote tata mwasi napesi yo mbote tata mwasi naza en pleine émission nana pose oka 2 questions baaudio ebimi wana restaurant sa nini na en pleine émission ndenge ozambe nakotisi yo mbaa moko pas de souci maman oui nalobi vraiment nalela fort yo yebi bizu nalobi boye tata mwasi baaudio moko ezotelengana ezotambola na Kinshasa lelo babimisi ya Gabi aolela ndenge nini bato bazalaki na kati ya groupe babimi kombo na yo batangi na kati balobi ke
ozalaki ti bazolakisa bapreuve wana nde bato balobaka bilobela mpo nga na kanda ya makambo osa ya Gabi pendant que ya Gabi aolela matanga na ye yo koloba nini par rapport ya makambo bacomédien bazosala mpe balakise na miso na yo bacomédien babandoki bafamili boma babandoki ya solo eza boye groupe wana ezalaki ya matanga ya sœur ya Aïda comment nani Aïda voilà to bakoma ba Aïda etombe pe il est grand frère Gabi akuti et bazuka ba changer kaka titre batiko mbo ya Gabi batika kombo ya Gabi ba acteur ba comédien ba tourner na famille boma piou 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 kite oh de la pesi ba mot d'ordre ah bamubabi ke ya Gabi balingi ya Gabi bulu babeke ya Gabi ndaza wana apesa tendance za bakuk et bien loba ye mona nga sila alors comme ça bongo makambo ya Gabi bango bako s'intégrer ya bango pe Gabi ko s'intégrer d'après bango d'accord donc comment envoyer ça babo bakite biso na Gabi te bina solo tu ba ko na bango bako ko ça ba bike ngayo yo bako ko c'est l'élément dangereux ça pas nga ba bike moi c'est style mais oui hein descend bazali awa avant de continuer pour nous tomber les abakou bazali baza ebele bazoyoka ye pour na coupe aussi la bisala roya na ya zikomo voilà ba bi 21 bunda si la guerre a 21 bunda to bandaki 21 depuis le 30 to bandaki le 30 MK on est biso la saki lobi ngami ko tunaweza matanga ngamba na poko na zawana na ozelo wana na 19h na zawana Waouh, 18h déjà. Ah, tozala wana mama, komi tunisate tozala na 18h. Famille Boma ba comédien mususu, ba pesi moto de ba matanga ya Gabi te. Ce n'est pas possible. Tozala wana. Ba yete. Ndeko ya Gabi akola mukapete. Nakamwa. Akokunda mabo. Maya na bango pe ko te ba dépenses. Voilà. Revenons à notre mouton. Voilà. L'homme tovana ya Gabi na matanga. Garçon moko comédien moko ayi pona groupe de la sala ka so tete ku baselinga ngaba olongolanga batikali ngabela kuna pona kotanga komba comédien te kotanga komba comédien wana te po baya bomé pamba no tanga to keika eyinda kaka eyinde to zigzaga zaira tumba malango kaka comédien wa yi abandili solo to seka wana va ketaya avant nani aya nani ifukuri nati na pesi mo avant ya ba la loi ya bandi ga biso sato wana garçon abandi comédien abandi aya Gabi en tout cas pas makaba okabana théâtre za faute ndenge za botala batu bakite poku ba chango kobola yo babiko yo oza abaku putasila jamais bango bakoya po betaka batu mabaku mingi donc on va scandale on a tomoki quand ba jeni nyango wala après ya Gabi te tika tana ko lobalo te tika to tika na biso pe kende pe ngabe ko ngabi ya nga ke lobi elobi ou na tongo ya lali bilawi mati azape icon to mata to kita et que ça sali bébé ya Gabi a contribuer mazo bisa makasi ba 50 ba 100 a chaka asengi pe muto contribuer li voilà mbango moko ya Gabi alamuki ala sali voice aisi bango azana besoin ya contribution na bango te bato bapesa mbongo na bango basani ni bazongisela bango voilà po bakite po bamoni ki batie ya kombo Gabi ya matanga exact ndeta alobi kutu témoin tendresse azalaki témoin voilà d'accord nazaki pe témoin sikoyo où est le mal ya Gabi a raison bazo bambongo na bango ya Gabi bazo bambongo na bango wana te ki sala ma na ususu po ko bake ba bakundela ya Gabi ya na ye bazo bambongo na bango te biso ba na ya Gabi ozwate olobi ya solo mimi ka bonga boneli ya Gabi za bongo te ya kwa Gabi ta tinye mama po mata ka lusakete mais na ba ka histoire ndezali mama top on a la top bien parce que mama batite ya batite mama top sikoyo atile mimika bongo on a pesi mbote ndeko nanga abi patini force on a po mais ma top pesi mbote te
nayebi ete nayebi na matopi. Ah, ok. Toke kaka toke. Yo za problématique makasi. Mama topi yebi. Sikoyo atindaki voice pa matopi, pa matopi azana groupe. Akomisa elle voice ne côté vertige. Banda 8h ti 12h. Pas tout paniquer. Ba voice toi nazana ngo bazela na 23h na oningi sango. Na gabo. To yana no na 18h to yo okuta yo. Po oyebi ke télévision za likambango. Eza sur la bonne mika pour moi ko bate ya kabie da ki kongo te ça que tango ezala ki na komba Gladys comment nani comment Aisha Aida tango ba do pesa ba mbongo ba okitaka ezaki na komba kombo na ote na comprendre na kaka ni mika pour moi lingi ka la paix a des problèmes de sage-femme mais na vraiment eza penza ya solo eza solo parce que namoni Yves kuna tuni yango ya Teresia donc eza makambo ya solo donc ya Teresia pe ba bloquer pa mama top yo lobi ndeni mama topi a bloqué mama Teresia na kati tokuta na 18h pa ya Gabi komba comédien ngote otangi pe komba comédien ngote otangi pe kombe to bangi j'ai la paix natanga ekotonga te kotanga te ata mo na poko na 18h na lobi na bomba eza tata erano erano nini na oboye ko nini na oboye bito boko la to bomba to sepela mai loba kaka tata mosi loba akanyo munoko na 18h tokutana na matanga la kati kata na balika o comprendre kata balika toyoki donc ngani ngai koloba mingi te po bino moboyoka na témoin ye moko a confirmer que c'est comme ça donc motema mabe komi na bisa ko avant to ko audio avant tendre ça loba na bisa ko kezaki ni mot d'ordre et pesa mi ba bengani ko ke matanga wana te ko sala boyete mais c'est pas un problème bien bien okunda ndeko na kitoko pe propre et lo moko e sala maté mais tozali aho mais qu'est-ce qui fait ils ont toujours famille de bota ba réagissera salement bongo bongo en fait bazana ba réaction mabe makasi koleka pardon na matilango dikolo bana ba réaction en salité parce que une personne mature une personne qui connaît que liwa ça ma pona mutu nyonso na tango liwa tala mabete balbato to na matanga to tala ni ete ya biso matanga ete ya biso ete ya ba vivante ba kufate po mutakufa ye basuni ete ya ba o ba vivant et là qui savent que na ebisa ki a lobit na bi frontière entre ko vivre na ko kufa na comprendre que ça ka mukuse boye donc na moni moi na nga zo solo do beta ni solo du coup pas aleki na koma c'est là où j'ai compris que impossible mais babo sonate tant on a zolela muto abeta nga makofi misu mwana etikala ate to limbisa na te to tanga to komona pe ba comédien ya kotanga na matanga ngo si photo kata batanga ni ya gabi yemoko da 14 personnes akuna 25 peut-être OK ya gabi yemoko en elle seule na makamunyo so sala da ba nenyo so sali bango mbao luka na ko sala na kombo ba ko stelima ya gabi te mais to mona ya ba kombo voilà to mona pe nene mbote azara moi trop proche ya banga ya côté ming na ba côté asiko nene mbote faki na waka passer parce que na minute fallait réagir moi réagir exactement parce que mobali na boya les mamba ba TV mais je crois que était hier à comprendre na banana vanda na banana liaka na banana melaka na banana liaka au moni que quand il faut savoir quand il faut chasser sur ton camp là ils vont même pas réfléchir bah réfléchir te ba qui mawate ba tumi de kwa nene botai ba bosani que une partie au monde des aboy ce qui ngai moi na ngako tan pon la tan lobana na bango te dans la ndenge moko boy du moment ba kenda ba solaka ba c'est ba to na biso na problème grave pour ce que ndeko na ya pas biso c'est qu'il y a quelque chose de bien entre nous si faut comprendre pour conclure mambo tout ya gabia ro bana biso na télévision ils arrêtent solo à cause raté à cause ça mala moko te ko simbi pende belisi OK vous comprendre au moins c'est du kambo ya solo te nga munno senga bana dizango nga ba n'importe quoi mais et là qui c'est que ça mambo solo et que c'est beti bato baningana ya solo et arotika pe loba vérité ta loba kaka akoloba kaka boka tia bien bakanga ye munoko ye ba tanga komba akoloba nyonso bon c'est la matanga si la loba na ye toi na biso to loba guerre fait continuer to bokola nyamana le to bokola matia to s'appelle mai voilà to lela ngo photo so melanga ta moi par choc et bebaki ya mutuka voilà vous avez bela table sur notre Nushka TV officiel en tout cas merci beaucoup na fidélité confiance pour pesa rabiso taki bongo lelo na MK Mireille yokani bo table sur notre Nushka TV et puis bo table sur pe na rata
et yokani télévision vous avez en tout cas tout ça une façon ya soutenir musana biso zara bo liker bo commenter bo partager pena yango zara bo sauter publicité te bo sauter publicité te yango pena des zara pena meilleure façon ya soutenir biso pena makasi bo tenir biso regarder na musala oyo et surtout na bino bato bo ba bino bo aka kolobela makamba ba aka kolobela makamba bato ba noko na bino to ba tonton batata mwasi na meso bazaki pe star to ngato ndolobela to lobela ba on donc ba za ba star te mo to lobela na bongo za te puis ba star ba za na vie privée te ya ba bien sûr to zara toujours na paparazzi bo pesa ba paparazzi a poto batika na ngolo obligé ko ça yango ba analyste to toujours o lobela ngo kaka po par rapport ya musala biso et 5 bongo en tout cas MK to kabona o lelo et nabite to kabona na nini s'il faut ba dédicace to mo de la faire papa dédicace te ma mi sunde zo tanga ngai OK to na kan tuma mo so yami oh là là courage MK courage oui que ya gabeza mutu na mais c'est fini courage mutu kufeli courage vous avez bien la sur la prochaine numéro MK comme on l'a déjà courage. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so polingi pas passer moi tourna papa moi souki maboko boaki moi perruque na ngai boye moi perruque mulai kande yo moko olinga otiango sala moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto de bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango elemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, on a besoin d'un mot, n'hésitez même pas un peu.